j'interprète, quelle que soit la longueur de la nuit, le soleil apparaîtra. Merci beaucoup à Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Mukwantombolo, le grand Muki, l'homme le plus propre du monde, et l'on y a fait double brassard. Nzouabilou, maman, Zala Noki te voyez pour rater. Voyez passer la garage, tout le monde est fort, monde mobile. Lumbe! Eh, Koya! Kostaka na Nzouwa bilumbu te. Oluki bilumbu okokutana na mpapro. Nasengi na bakombate nyonso. Place ozali kendo luka festa kitoko. Mercredi oyo fara na palais du peuple. Ceux qui m'ont tout yo. Bonjour monsieur, bonjour. Vous êtes député de quelle circonscription? Je suis de Gabriel moi. Bonjour monsieur, bonjour. Vous êtes député de quelle circonscription? De Gabriel moi. Demandez à Moukalaya Gabo. Viva! Au moins, vous êtes de quelle conscription? Je suis de moi. Tokokota biso nyonso kuna propre. Katisa suki na yo. Toko investir ba ministre déboudé. Baza ba guerrier. To sengi na ba député nyonso. Tomo na bino na palais du peuple te. Bonzo Babio, bonzo Roi. Rwanda. Tozo remplacer bi. Na pèse déjà mot d'ordre. On les têtes, tous remplacés par le mercredi. Et puis, mon tugnose a son bacadéra mouné. Et tous sont silissa. Tous bacadéra mouné, tous gangi parler du père. Oh, ils ont parlé de la vie. Parlez de ça. Bakolo soki balobi soki eza mercredi ata samedi parler du peuple eza bako muntu nyonso amemelanga na kadena mune ere tosisi manifestation ngai nakozala mboso na bino ere nabeti mba tobimi tokangi bakadena na biso bakeli bete maboko naza populaire na yango tolobi boye lelo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Mukwantombolo mwa mai azokutana na Mohamed Abdoulaye. Amen. Mohamed Abdoulaye azoya na 6h awo. Ya ayakilobi. Nabutu, merci beaucoup. Mohamed Abdoulaye aza Ethiopie ou bien Somalie. Ya Somalie. Aye. Koyobisa muninga na ye. Soki basakani Tchabakadena mine. Trop c'est trop. Mukwantombolo. Melagene. Toboyi co-diriger Denti Sango. Boboto. Ondeva. Lama makasi. Ale nazo kanga ya. Avec merci beaucoup. Tokoyebi Sabino. Bakangi. Commandant aéroport. Na cadre fils na ye. Le nom a son compte free. Bayibi 30 millions de dollars. Aéroport. Le nom a fait mission de côté. Comme na ye Mavungu Guy Mavungu commandant aéroport. Angwalima. Ayibi 30 millions. Voyez ça a détourné. Ça là, on a détourné la voie au tombata. Ayi. Muyibi mune. Angwalima. Parce que Nelelo na prison. Depuis le 18 arrestation de Caleb Mouton. Bon, bien. Caleb Bakanga qui est pas à FARDC. Ma famille n'a pas vendu kolela. Oh. Nani Monesco yaka Monesco muibi babengani ye na Moniko za muibi Monesco za muibi Angwalima tolemba ye FARDC yebi kuna ezaki na GB basango balobete si asa fundi biso bimba na 5 kende epa na yo
Zia sayebisi ba. Ake kuna le 18. Balobi bazuye na tongo. Matombo bozaki wana. Bazuye. Tokoyeba siko bache wapi ake ndolobi ake wapi. Kalevu Mutombo. Kalevu Mutombo. Prison na eza hote. Pobo maki désespère. Azana montre ba espère. Ya la teke yango ahol. Ne montre kitoko boy. O montre chaque jour. Ngenga kana liboko na. Azomona montre kitoko. Kozo ngenga likolo satellite. Mundele za mundele. Yo lobike na bomite montre uti wa wapi. Caleb ozare azokende kotana mo. Koyoki mandat d'arrêt à Kabila na Shadari. Sans forme. Parce que Sony Sogale yoya Rolé. Yewana kananga. Beko le beko kaka. Asa kuna 3 jours azala kashoka nanga. Na ba français ba kokangama. Na ba sango ba kokangama. Première fois na monde bokomona bakokanga na Afrique bakokanga basango. Basango otangi classe T. Bakoyebisa yoke en 1989 la révolution française. Et Salamaki 1789 la révolution française. Et Salamaki pona basa basango. Bapete bango babengani bango na France. Sasungo so bengani bino. Bato soni. Mais ça basango nyonso po babenga nga Jules. Tanga kande bakombo. Basango nyonso te. Nalobi ambo. Mose. Esili. Autant l'église catholique, l'église catholique est sacrée. Consacrée l'église catholique. Otembi ambongo botoli poste na ye. Otembi nazalingaki ye muto azalaki cardinal. Bayibi ye poste. Et pas ambongo. Mungala misonga. Mungala ayiba masuwa. Mundela ena jimel. Abandi koluka masuwa na ye. Azaki nanga jimel te. Amati likolo azomata na ngomba moko boy. Soka bazui masuwa bachena se. Bazui matiti baloni na banzete. Mundela lekaka wana amona kama masuwa te. Mundela lobe tie. Nakende nano na Belgique na zonga retour au Belkai. Nakende koluka nani jimel. Mundela ye atala jimel boy. Masuwa yango baloni. Bangala na findi bino te mibine banga bino batokende na lobinde miso me bangala nyonso te oya Jean-Pierre Bemba sakito ya yaki na pe député na ye alobi papa ba député na ngai yango muto kofongola mbanga te ngai Jean-Pierre na komi 50 sacs à semoule les autres parlent dans dame pour faire un calme. Oya komeka kokuta na Charman. Allez, vous ça molongo to n'est pas feliz. Comment on vote? Masala qui à laquelle elle est. Merci Jean-Pierre Bemba Gombo pour comprendre que aux Congolais 100%. Il faut tous soutenir Ndegonabi. Tosangi Mungala Nyonso. Muswahili. Mukongo beto na be yaya mboko eza ya biso batukutu bazo protéger de peste c'est le Bakongo oui bazaka na division te mais pas na biso baluma ba division le sina uti na Mbushimai yoka na loba na sakola na kuti na Mbushimai plan claqué ba yambingai poto sala manifestation 2 jours avant. Na bandi négociation. IDPS moi Lucé. IDPS Mbouyi Mulombo. IDPS Maweze Jones. Nani Kamulombo? Sikoyo awa na Kinshasa tozana IDPS kama IDPS bari Tshisekedi wa Mulumba. Ena komi kuna na kena bato ya Mbouyi Mulombo. Yaya. Tozana OVD Ntumba Chikela. Toyeko bongisa banzela. Siko bino soko bobeti mabanga. Tokozonga na projet na biso. Omoni ke Mbushimai na biso ekokufa. Pona jili kamana kama tuyai te tubos. Kwa jilani tutuya. Balobi pona jili. Badi batuwa. Tutuya bwa jili. Ale pona jili tokende tosangani.
nake na mwa lusi papa nga na ye na projet tileselo nakuti nzela ya mbushimai ekufi epa na biso na nouvelle ville naza mwana mbushimai na ye boye na ye en tant que cordon ya tileselo tobongisa banzela na biso tolia 3 fois par jour biloko elongwa na ni nchikapa ekota na mbushimai siko bino bolobike bokobeta biso mabanga nafuta bien pour bobeta biso kama mabanga bana mwalu so balobi te wajilani tokoseta zil tuyapa makolo tokomi na poste na ville na poste baye ya mwalu sa baye ya Ngoyi Kasanji nakomi boye batie babafu na bangwa munene yoka siko bazobetela Ngoyi Kasanji nzembo wango nini babengaka junese babenga mawaja chala mawaja bayembelaka ye nsembo moko ya chiluba bazobeta yango siko na miziki merci beaucoup nsembo yango na koresone yango ya chiluba bazoyembela ye tala siko maweja sapatu kitoko yaya mofilme ngai naloba maweja c'est un grand patron yaya aza na bak moko ezokute $100,000 koto oyo $100,000 chenete $100,000 sikoyo imagine gouverneur alati chenete ya or ezongenga lokola nyoko bo nani yoka sikoyo maweja yoyo iwe maweja yoyo sungule maweja yoyo iwe namoni siko papa moko awuti kuna batamaki maweja zokota kala safatu kitoko zongala vesti kitoko zongala yoyo iwe maweja yoyo iwe na telemi na biche echinjinga yechi oza nini ata chibe mtena tambula ndengona te ata wera sona tambula ndengona te oyebike nakata na boseka apata maki era yokika nzembo wana sungula sungule saweja yoyo iwe maweja amoni tata moko boya uti kuna bien kashine tala démarche yoyo iwe malobi wana na risite idepesi viva sikoyo nalobi awa lokola tamboli boy awa sikoyo makambo eza kitoko Monsieur Maweja, comment la situation du Kassai oriental? Demandez qu'est-ce que vous avez, comment vous avez accueilli les jeunes? Demandez Bon, quel est le mot de la fin? Levez-vous et partez. Maweja bengani yango na lobaki na komi ennemi juré na lingaka mingi me ubengana kibiso nyonso wana pona nini kozanga kwa français azangi mo aku placer place wana levez-vous et partez ide pesi viva yango na lobi lokolo bengani ngai na yo tina lipo yango na yebisaka ba cadre bopesa bato baza bayebi français bato baza compétent po toyoka soni te sikoyo yo lokola Maweja aza na mbongo na ye soki aza ndeko na totya ye wana ndongo ayokisi biso soni soki obengi ngai na koya kobeta yo kindini aujourd'hui Willy Bakonga bainterpele ye azokota prison lelo pour la deuxième fois, akende obi akende te ngebeza beto mungujimai nani Bakonga bamukwatani ka bamukwati bamukwatani ka bamukwati bakanga ye bakwata ye yaya na kende bandondo balobaka nini bokanga yani na chiluba bamukwata na Swahili bamufunga leo tutamufunga mu manteneshi Bakonga tutakufunga mu manteneshi awa awanganaki siko lobike je reconnais seulement 600 avoir reconnaître tu vois eri sila zobelela silo wana lobaka biloba
Silo na mumeli jamba. Yo so moninga na meli jamba. Ata mukolo moko tera kotika ko mela jamba. Ata mukolo moko tera kotika ko mela agene. Ngai na banda ko mela top. Secret. Po nazaki na zangaki. Nazaki na mbongo na ngai kaka 1500. Okomona boye de top de secret ngai na chérie na ngai. Po nazangaki. Mais Mikolo lokola na zozo moi quelque chose. 4 beaux forts. Il n'a pas fait pas. Mais tali ngate soki na langue, tali mutu. Mais nazo langote c'est le peuple d'abord. Mais ça quand même barman place na fanda. Kolongola bouteille. Na komi chandere IDPS. Président. 4 avant na bima. Batiens baza wana so ba beta. Eza kolongola batu ba flux. Vrai ou faux? Oui. Kolongola bato free ba finga bisote. Nga na sala ka boye monier moko na changer 50. Na koma na ba kwenye. Président 5 boka bola. Age. Ah so bolango telingati. Le peuple d'abord. Boyoki Banque mondiale l'objet annoncé FMI appelle 1,6 milliard de dollars dans le gouvernement. Fonds social. C'est irremboursable. Non remboursable. Yaya. Yo ozo calé. Koto bazo fongola. Biso musala na biso za ko kumisa mo ntombolo mo mai. Papa, mbongo na biso oyo batinde epa ya Banque mondiale muto meka kozota ezayete. Muto ayiba te. Boyoki kilo bato ozana ba dollar attention annoncer 16 officieusement la banque. Mais biso souci la biso moko ntombolo 9500 ou bien 9000. 4500. 4500. Le peuple d'abord. C'est quoi la base? Tous ont décision. Base. Yoka. Tous ont décision. Bon, le but de la retraite à combien? 10 dollars va décider. Dollar etikala 9000. Merci beaucoup. Moi, il a commis. 9500. Merci. Et ceux qui vont changer, ceux qui ont 500, 10 000. Le peuple a 5 9000. Le peuple d'abord. Le peuple d'abord. Ah, tu le biboye. Asayoki. Yondozo mona ke biloko na sasa ba ventile avant de kuna zola. La meilleure stratégie pour réussir les Rwandais, Tobandi Siko Tanga. Meilleure stratégie pour Tobenga na bango, Boyoka Siko stratégie. Pourquoi Tomboloyoka? On doit couper les relations bilatérales entre le Rwanda et la RDC. Deux, expulser l'ambassadeur Vincent Karega du sol congolais. Tobenga na ye, bravo. 3. Suspendre tous les vols rwandais en RDC. 4. Fermer les frontières du Rwanda et RDC. 5. Construire un mur de Berlin. 6. Fermer la société. Mamunaso. Mama woyo tobunda gera garanta gara. Namona kaya lisusu bana poto chiko sengo shima. Roger Luma. Alita Chamala.
tala mamu yeyo ba mama nyonso combattant wa bunda guerre 40-45 yeyo babete ye banyokola ye bayiba biloko na ye nyonso akopesa bino numero na ye bozongisa marchandise abunga komo na nani Mama Claudine, Maman Fouachi. Maman Fouachi. Fondez numéro. 09 950 35 659. Ok, commandant Boulaboula, au commis. À répéter. 09 950 35 659. Ok. Commandant na États-Unis, Kokita, Mama Oyo. Abunga babotola biloko nyonso siko ye azongi bozongi chiko sango sima Roger Luma mulobela Fati chiko nani Patrick Boulabula Roger Luma le commandant Roger Maman Brigitte Monzakabe Maman Ani Chilombo Delta Kanjinga batu nyonso wana ba Patrick Lola ba Roger Muteba ba Egi Walungwa bino nyonso bosangisa mbongo bopesa mama oyo azongisa ba provision abanda koteka mama ki ba pression mbongo yoko tikela biso chintu kipu dibusa ina pesi viva nango to viva Nasuka, on doit traquer tous les généraux rwandais. Vrai ou faux? Vrai. Tous les généraux rwandais. Il faut pas s'en répondre. Tosangi na mukwantombolo mwa mai wakaninda. Kotika les sustante. Na tongo boy. Melageni. Et troublé yo. Ba rwandais nyonso bake. Bakende. Ba indien nyonso bake. Bakende. Tolingi ba portugais. Tolingi ba américain. Ba brésilien. Depuis lobby, na cité, depuis lobby, force ya Monisco te, Monisco muyibi. Force ya États-Unis, bakiti awa bakende formation. Force ya Makasi, bakiti. Bazokende bele, bazokende Vitumba stili. Muku antombola lobi na kotambola na makolo. Oye goya. Bazokita. États-Unis d'Amérique lobi. Atie base na ese sikoyo kimye zokota tosengi na mutu nyonso bongisa longi na yo somba mekako ron eumelaka ta te mwa ni kaka kosokola nzoto mobima sokola kaka mutu kata suki na yo kitoko nazoloba mabe yaya nalingi na tika nalobi boye a partir ya lobi namona sans formol tozongenga c'est-à-dire somba kendo tuna mekako roya ya muke eumelaka kosokola nzoto mobimba te koya kosila sokola kaka elongi opakola sokola kaka elongi na mutu na tongo opangusi elongi kitoko mpo nazotinda bino na hydroka nazotinda bino na jeunesse epai ivo nazotinda bino na ministère ya défense eza ya bi nazotinda bino na ministère ya finance na lobi boye Nicolas Kazadi akobeta lisusu te moto yokana nayo bien namona bakombata na ministère ya finance wana Kazadi wetu tutumvanga na bimba Kazadi mwana mama wa utuenza Felix uita usomba hanshi wali mulunda webu chitukuli toku mwana we musomba hanshi tutukututa maji tokobeta bamba Journa komona yo Nicolas Kazadi Felix azoya ovandi na se ube hoteli boko na poche oko regrete na limbisi yo po mama bibishi kitenge na Lubumbashi apengi ngai alobi Kazadi mwa mwanene na boyi machamu menu na boyi soko sala mabe il faut que châtier muto sala kama mabe chef de l'état il est sacré yazoya hoteli boko na poche poza camarade na yo bunda ibilu bitumba 40-45 Kazadi aux États-Unis biso yo soko fila mutu na ndeo na famille bino ngana kufela mutu bukaza bukuso ngai ba bete nga gazi ya munene na Saint Michel nani munoko vimbi nayoki
bapemba lobi bozwa ebembe wana tokende yango na mor ebembe funguli lisu moko ekimi yo kasango kaza ozalaki wapi ebembe ekimi eki na sacristain sikoyo nayoki moto makasi nalobi nafongola congélateur ya monene nazwa ta opire namela mpo moto eleki na koya kokufa nafongola boye namoni primise plein na moto wana nazwi nano moko kamera azali pembeni na ngai gile pesanga mpe moko oyo azali koto gile pesanga kaka moko nayoki sango kirie oyo azalaki na saint michel oyo abandundu papa mokolo wana mwindu alobi gile yo oza mobulu nani ayebisi yo ofungula congélateur nalobi papa nakufa tomela yango eza na basa sango alobi yo mobulu nalobi namela ta mibale nameli nayoki mongongo ekiti pio ekiti liso ezovimba lisusu ozomonisa babeti yo likofi na liso ozomona neti flu siko nga nakomi omonaka neti flu mais nazokontrole bakaka ngai te yaya sikoyo kaza te ozalaki wapi panza biloko tokende na yango yo na gb ozalaka na terase moko oyo okangaka bato bamela masanga sikoyo eri bapesi yo ministère ya finance mbongo nyonso ekosila na barman oyo agb me akoenginda ministère ya finance eza me aseki te yango nasengi yo oza grand frère. Je vous donne beaucoup de respect. Moussala esalama ya ndenge esengeli. Lelo jour asuka nakobeta yo lisusu. Yo bebe ngai tosolo tokoma famille. Merci. Merci. IDPS viva. Combattant la zone kate. IDPS viva. Fachi béton. Fachi chwa. Yaya bandela eloko wana na Montréal na Canada bazosala kotoke. Merci Fachi chwa. Merci combattant. Combattant bonjour. Combattant faut aller se mingi na bino samedi se préparer. Nous Tombola azalaki na tous les députés à partir à lobby. Kosololo basololi a ebisi bango samedi. Yeba tozo ya pour gouvernement. Combattant samedi. Combattant député tika policier. Moma député, tika policier. Bibi. Moma député, tika policier. Moma député, tika policier. IDPS FIFA. Fachiba. Combattant na ebisi bino mu kwantombolo. Kouta utaki Brazzaville ayokaki méchant kosakana te. Bolandaki oyo tobengi parole na biso oyo tobengaka l'homme sage du Congo. Oyo tobengaka papa kitengeye Yesu. Alobaki ete Fachi mutu azomelisa bango babibero. Soki ezalaki nga kitenge Yesu. Alingaki kobeta bor toleka. Mukwanto molo koya ye azalaki tellement na méchant kosakana te. Abengisi tous les députés. Ayebisi bango na parole moko. Boyebe ete samedi nazoyela ba ministre nyonso oyo tobengaka na palais du peuple. Yaya babengaka nini palais du peuple. Fallait qu'on rappelaka bango. IDPS FIFA. Combattant yango toyebisi yo bisika ozali préparer veste. Esengeli koya tongo makasi parce que tozala kuna nayebi bien bino nyonso bozali bande combattant ozali parlementaire ou bien ozali parlementaire te combattant bato bazoyoka te bozali baparlementaire bien bozali baparlementaire e balobi yaka tongo makasi kota déjà na kati yeba déjà biso mutu tozokende mpona koinvesti oyo tobengaka gouvernement na biso gouvernement oyo asamba lokonde yaya nayebisi yo vanda kimia banque mondiale abandi bilembo banque mondiale abandi bilembo parce que alobaki ete akosoutenir gouvernement lokola asoutenaki gratuité enseignement boye te yaya nayebisi bino ndeko na biso shole na minute auti kondima
baekole oyo IGF asalaki audit awuti kondima ete quelque baekole na moma oyo bakotisaki yango na ndenge ya mafia azali moyibi ebe moyibi te po ete akomprendre ete mukwatombolo na moma oyo mbongo bango babanda kobetela tolo oyo Kabila viraki na compte ekendaki na mboka oyo tobengi Qatar mukwatombolo aki azwi mbongo aye nango awa nde sengo abanda kobetela kibongai oyo oyo nakozwa mbongo nanga na kotia mpona élection ya 2023 na minute oyo nazoyebisa yo biso peuple congolais mokolo oyo tokende palais du peuple il fallait tolata ba t-shirt, tolata ba polo, tosala ba banderole. Avant tokende élection, faut tokende recensement général. Ya bolingi recensement parce que yeba boye, ba député bazobanga, banda papa mboso alobaki ete Bambororo bazali awo. Tozoti na commission na S ba identifier Bambororo. Yango mondi ba député bakomo lobete ba créer ba motion contre Jean-Marc Kabunda Kabunda. Ba créer auto bengi ba motion contre Papa Mboso. Awa toyebisi bango ete biso mutozo cheke bango sa. Toko cheke bango sa. Papa oh Dieu azali na zolo mulai. O azali député. C'est le moment yango asomba déjà glace. Adi minakazo solo. UDPS FIFA. UDPS FIFA. Dans le bis samedi ezali yakoyi. Bakotuna ngulu na lobi akotuna mer. Même lobi tuna ba. Basa kotoba likolo koloba ba. Panza biloko to elite. Nazoyebisa yo ba procès bandi. Parce que bana yebisaki bino ministre de justice oyo azali mama bolandaki même oyo tobengisa Malokonde abetaki sete madame wana lobi ete ngai na kozala au milieu du village na kotravaille mpo na kotombola justice ya RDC toyebisaka bino justice nde buto etombolaka nation awa na minute oyo nazoyebisa yo madame Sonia Rolé azalaki auditionné na Kananga parce que azalaki mpe témoin gênant mpo na liwa ya désespère awa nazoyebisa yo umukamba yaya tokena bango malembe kuna batangi mese Shadari yaya nazoyebisa yo Shadari tolobaki ete ye akoki kointimide biso te mais ye akomaki koandose na biso tokoki kointimide ye pe te na minute oyo nazoyebisa yo Shadari Kabila amata kita yaye abuo yango tozoyebisa madame ya Monisco Bitu Keita ozali na exemple ya koyebisa biso te parce que nalalaki conférence de presse na ye azolobi ete boye ba 80% na Monisco oyo tobengi ba Congolais bazali na kasi papa toyebi ezali lukuta munene nyonso wana toyebi ba mafie otondisela biso ba Rwandais na Monisco ete baya kopi ya mboka na biso systématiquement baya la nationalité oyo tobengi ya biso ya Congo bakosaka biso ete oyo baye kosécuriser biso boni Monisco bazokanga ye na ba or, na ba cuivre, na ba coltan, na kati ya mutuka na ye. Ya ye pona kimia. Ndenge na komi kosima ba minere ya bana mbo. Yango biso tozo soutenir bande ko na biso bazali na S. Oyo balobi de pari ya moni. Ya Monisco. Il ne passe FIFA. Combattant d'élite. Toko signaler la muku antomolo likambu ya douane. Yaya yaya nazoyebisa bino tozosignale mokwato molo akende na bachongo kote ya oyo tobengi so tokende kote ya bandundu oyo tobenga kote ya pokwango atala ye moko plus de 12 barrières na nzela mais toyebi tozali na place moko ya péage ezali kaka na bachongo nazoyebisa yo na soso na ntaba bazotaxe nyonso wana biso tokondima yango te papa ekomi moto amemi paipai na maboko ifala afutela yango taxe mbongo wana ezokende wa papa toyebaki ete taxe nde motu etombolaka mboka botalaka meme ntango na ville ya Kinshasa yango tozosenga na gouvernement ya Sama Lokonde baoyo batravaille bien te ezala burgumestre ezala oyo ba gouverneur ezala ba chef du quartier il fallait balongwa mukotombolo mpona kodévelopper même ba quartier na biso tosengi na ba chef du quartier soko opesi bango mbongo salongo chaque samedi mboka oyo salite kolungwa mais
Maman bazoko sabiso oh kini bopé tonzo eza kini bafu bafulu combattant d'élite yango na kosiale na muko ntombolo likambo aéroport international awa na ezoyebisa yo likambo aéroport international vol systématiquement oyo tobengi na ba douanier oyo bazali na aéroport système ka toujours mbote ya makasu mbongo ya baropas oyo longolaki bazongisi yango tozosenga na muko ntombolo tosengi na papa Gilles Alingete audit général na kati aéroport international papa tozosenga yo lisusu na Transco osombeli biso ba Transco na mbongo loboko wa poche maintenant la congolais a comment qu'elle est le plus loin ya kozwa oyo tobengi bakoli bavarie bazo tia bakoli ya kilo bazo tia mo place monteur ya Transco ezalaka le fils que boni pete bakende koboma oyo tobengi ba Transco ça et puis ça to komi na poko ba tia batu na coin ba wana ba futa mbongo te ka ba o ba kota ki déjà donc ba mbongo wana nyo surtout chofa wana na mutu na yeso ni seller aller awa nazoyebisa yo muku ntombolo na Transco bakomi koteka bafo billet epa bangando yango tozoyebisa muku ntombolo fongola misu yango tosignale na papa Augustin Kabuya mwana bute AK15 topesi yo longonya na bakongo ezalaki tombe yango tosengeli bakombata bazala liso muku ntombolo na batransco po ete lobi tozanga agilima ya koloba yango devant peuple congolais te boye te combattant olobaki ete tokosala remise et reprise ti mokolo esumasi ya kosala nini yango il fallait combattant nyonso place ozali zala lisu likolo ya nini soki omoni tokisala nini merci combattant. Après 25 ans d'expérience, eh oui, de 1995 jusqu'à ce jour, Elton Store, l'unique shop congolais de Londres, la Grande-Bretagne, il est Londres, et ça lui cause la fierté à la communauté nabiso, et surtout, il y a un homme d'affaires congolais sérieux dans la diaspora. Oh yes. C'est créé Elton Store et Sali Kakamoko, le sérieux, à quel na service qui toko na ba client na ye. Avec ma produit où il y a première classe, il y a qualité supérieure. Oh, il y a ma bombe à Eden Store. Oh yes, mon crime bimbe yeba. Ma maman à Londres va confirmer. Eden Store, c'est le berceau de produits cosmétiques. Il y a solo produits originaux. Et yes, les alipes perso à produits alimentaires, naturels et organiques. Au travers de nos produits cosmétiques, Eden Store détient le secret ya solo oya poso ya mama mwasi kitoko poso ya mwasi penza bazali kolula poso ya mwasi mobala kotala ye alemba te poso soko tamboli masanga sima oui yango nde baproduit ezotekama na kati ya Eden Store na baproduit alimentaire oya Eden Store yango nde secret ya cuisine ya mama congolaise oui nyonso kosepelisa mobali na yo ezali pondu matembele ngai ndole fumbwa ndunda bilembwe oyo nyonso penza oyo kobonga pona cuisine na yo ezali oh yes olingi mobali na yo asepela na yo libela na libela olingi mobali na yo atalaka yo lokola mwasi azali kolula sika oh yes olingi mobali na asisa biloko nyonso otielaka ye na mesa secret ezali kaka moko Eden Store.